Salut les mamans, nous avons des foulards à Louange Solidarité pour aider nos immigrants. 20 € un foulard pour aider au moins 3 migrants pour prendre un café, pour un petit déjeuner. Voilà. Ma maman, ya ba migrant, ba maman asso, ba foulard yango yo 20 € na foulard moko pour aider ba migrant. So sombi 20 €, moi 3 migrants bazui moi café et au sale esengo na bango eza bonheur na yo bénédiction na yo nzamba pambola bino 20 €. Merci. تصور هذا Mama so, on la senga. Mama so, yale mbakate. Naba migrant na ye, atana hiver, atama nini yale mbakate. Mama so, on la senga. Bonjour, bonjour, bonjour. Ba abonné na biso nyonso tu ya chaîne na biso na bino ya Mama So TV. Oyo etambusamaka toujours na votre maman oaza devant biso surtout Mama Aso yeyo na kati ya émission na biso ebengami bongo na kombo ya mokili makambo meke. Mokili makambo meke. Wow. Pona kobanda liso na biso ya moko na lelo pona kosunga ndeko moko otoyoka toujours pona kaka kolamusa ba conscience na pesi mbote nanga encore et encore na babone nyonso tu oyo ya Mama Aso TV. Bino bandeko bozo kosala ke chaîne oyo et continue toujours pour exister tango tali vidéo tikela biso commentaire aimer ceux qui ont abonné au s'abonner et vous savez que chaîne est encore au la c'est kokola grâce à biso surtout. Merci na o ne surtout à vous ya kotala émission o yazita na e a pesi biso pona kolanda masolo oyo Nzambe azanga kupambola yote. Merci. Pour commencer, na toujours koloba ete na vie na biso ndenge tozalaka bontomi ko kite ndenza bakela biso tozala pona ko se compléter. Donc voilà natanga ko se compléter wana nde Mama So azali boso na biso aye kotalisa biso likambo ya lolemo oyo ebebisaka makambo ebele pe ebungisaka makambo ebele. C'est vrai que ça na nzambe to yebi biso tout bible to ta biso ke nzamba salaka mokili na liloba. Donc yango ça veut dire que monoko oyo lolemo ofo salaka nango très attention na nini onga na koloba nini onga na kozongisa parce que oyebite tango zongisa maloba yango ne koko bongisa pe yango na pe koki kobebisa tolandi lisolo oyo biso surtout ensemble. Voilà. Biso tozana kata mokili tokoki kokomaka na ba molimo ya kokotaka na ba vie ya bato te na bandaka bato te na makanisi surtout ya bato te to penser na place ya bato. Moto oyo ayebi kati ya moto oyo ayebi ni etambusamaka kati na moto na ba vie na biso ezaka bobele nzambe oyo akeli biso na likolo na si toza vraiment d'accord na ngai parce que biso tobengami bana nzambe totanga makomi etalisi biso lolenge wana. Bongo ezali na ndeko oyo avandaka mingi na moninga na ye auti kobenga nga abi Mama So pasi mingi parce que nazaka longtemps na moninga na ngai na ko préciser que moi c'est mobali moninga na nga donc moninga to vandi na bambula vraiment ebele ba année donc lobaka ba année ebele to vandaka na biso bien akoma monta famille na nga ngai pe lokola famille oyo ya ye. Or ndenga zalaka wana na côté ya molonga ni na ngai azalaka toujours na biloko moko ya ko expliquer ba makambo oyo ye ayebi na oyo ayebi te ngai pe kolonzoto na yebaka te.
c'est vrai aza moninga oyo tovandi longtemps mais aza moninga oyo ngai nakoli na ye te oyo ngai nauti na ye na mboka te aza moninga oyo tokutani kaka na mikili oyo tovandi ndenge toyaka bana na bana koluka vie mais courant eleka nango très bien tovanda biso très bien selon ngai mais or moninga komona nde tozalaka na molongani na nga azalaka vraiment na malamu te kati na biso amona ke na sala ke na bengisa mwana oyo ya ngai azalaka na mboka aya mwana wana lokola yebaki te le contenu ya gauche na droite po na ye aza mwana oyo na bota na molongani na ngai te akomaki komene banquête na ye na ndenge na ye sans pour autant apposer nga ba question parce que ngai pe kovana moninga tokute na moninga na loba na moninga na mwana azaka na Afrique mais na kota pe na mozindo te pona mona ki yana pe na estina moko ko expliquer te parce que il y avait rien à cacher et du coup mwana ayekoya moninga oya ngai bandeko na nga pasi pe mawa akomi mama soko betaka ba masolo ko expliquer jusqu'à ce que akokite ayeko mona penza molongani oyo ya ngai nazalaka na ye pona tina kotalisa likambo oyo ke fungola misu ndeko oyo zalaka na ye tala abota mwana avant mwana wana azalaka ya yote mwana wana boy a expliquer oyo ko expliquer bandeko na zango moke sima koloba ete tango tolinganaka tango tolinga tozala tokoma baninga tango tolingaka tosala ke obengaka mwana mama na nga ndeko na nga boy na boy est-ce que to réfléchissaka ke esiko na ozo engagement ke na loba na monoko na nga mwana mama na nga senge na nga na kende na ngofu mama alamu tina suka ou bien tobengaka mwana mama na nga to mwana tata na nga pona pakola o mafuta pona sala yo boye mais soki ezaka pona pakola ndeko mafuta pona lakisa na ndeko ke ngambu na lingako ya bosolo je pense que tosalaka erreur et puis c'est loko moko ya malamu te même nzambe na likolo akosepelana te parce que ozofa na ndeko no na sincérité te tolukaka mo tozalaka au moins sincère ata moke na vie eza très important. Si tu trouves vraiment que moto nazalaka na ye soit molongani nanga soit moninga nanga soit nani nanga vraiment na supportaka ete na kokaka vraiment makambo na ete a des fois osala nini soko ozali pena mwana ya nzambe otiki otie mosika pour que yo poza na paix ye pas na paix mais soko ozoza toujours derrière moninga to côté ya ndeko pona odindisaka ndeko pona odiminuaka ndeko pona osalaka boy après tant bokutanga na ndeko ozoseka ozolia ozomela na ye eza yo ndoki inconscient mosusu po toza toujours na tendance akoloba une fois makambo yebani alimbisanga diable akotelaki ngai makambo mosusu nalobaka toujours non yo nde moto okoteli diable parce que ozalaka na ndeko na yo je pense pas comment na ikanisi kaka ke na kanisela ye mabe na lobela ye mabe na zongsela ye mabe il faut tomekaka kotuna pe conscience na biso tomekaka ko réfléchir pourquoi le Saint-Esprit yesu atikelaka biso ye aza wana mpona kosoutenir biso yesu mwana nzambe alobaki nga na kei nazongi epa tata me na kotika bino bana bitike te bokauka na ozongisela bino molimo santo akozala mpona kosoutenir bino na babesoin na bino nyonso tu alors toza na ye tobengaka ye ntango nyonso aya kosungaka biso na babiloko mosusu eyelaka biso mpo nyonso toyelaka biso na motu to na mitema ezalaka makanisi ya nzambe te okokobaki nga mpe likanisi ya liboso elanga eza yango wana ya bien mais est ce que obondelaki mpona likanisi yango avant mettre yango na misala ekokoya nango makanisi comme tout le monde ye mais toujours faut kobondelaka nzambe ezala teke ntango na koloba to na kosala yango ekende de côté donc du coup ndeko wana asilaki koexplike meme molongani ya moninga na ye ke mwana bwana na ndaku tala kutu abota ye na mobali moko oh Dieu abota ye soki na nani abota ye soki na nani après esalaka vraiment malamu mingi te ndeko wana mpe molongani ya molongani lokola azalaki tellement sage ayokaka ye apozaka baquestion abendaki ndenge mama ngo soki papa ngo aexplikaki esali ke moto abotaka mwana wana eza ye moto bandaki kopesa barapport ye moko kolo mwana bomoni esika tokomi tosala très attention na vie
nayaki kaka kobenda ndeko moko matoi mpona lolemo ebomaka, lolemo ebebisaka, lolemo ekoki mpe kosunga soki wampoye yango très bien. Alors tala esolo oyo epesinga esengo na kolobaki ndeko wana ayaki kopesa bainformation kaka na la bonne personne kolo likambo ye wana. Mais imaginez biso sikoyo kizaki kolo likambo ye wana te, kolo mwana ye wana te, nini olingi kosala na kati ya libala ya moninga, na kati ya famille ya ndeko na yo. Otia désordre. Nzambe na bolingo na ye, nzambe na mawa na ye atondisi yo maloba wana pe kaka ya malamu oya koloba poto yeba yo lolengo zaleli. Comme ça lobi to longola o pembeni ya bandeko wana poko kosala dégâts. Je pense et j'espère makambo to salaka ezaka na plan ya nzambe. Nzambe yebi ke azalaki moto ya lolenge ya mabe. Façon na ye alingi ateya po a changer ndeko wana ezalaki yango wana a pousser ye na faute wana po etalisa ye ke na mokili to vivre kaka na mabete kozala malamu pe eleki nyonso tu. À partir ya wana tozoloba bo ndeko abongwani a changer bizaleri ayambi nzambe na bomoi na ye comme Seigneur et Sauveur po oyo akutani nango ezalaki vraiment terrible. Je pense que eza lolenge na ye azalaka nango avant asalaka ndeka Bible etalisa biso 99 jours ekokozala ya biso okosaka oyibaka oboma kotoyo olamusa kotoyo obalola kuna otelemisa kotoyo ezalaka na bosolo te. Nzambe na lola tanga telemaka kataka mokolo na moko koka 100 jours atalisi yo ke ndeko totambola yango te, soit au changer soit na récupérer bon moinanga aux en acheter on dimi ko changer olandi kolo Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur na yo. Mais eza mabete ko bongwana tout ça na attention pour ezala trop tard te lobi. Il se peut que avant zambasa la ngulu wana kutana ki na problème moya grave ozaki moto ko umena lokuta, ozaki moto ko umena ko panza, ozaki moto ko umena na kokosa yo mesano ka kokosa, yo mesano ka kopanza, yo lingi mibale basangana te, yo lingi yokota na kati yo gagner yo régner. Oyo kokutana kizaki moma ya mabe okufi okei na masumu. Tout ça très attention. Et na suka lisolo kolo mwana kolo molonga ni ba kopesa ye information a expliqué ye merci beaucoup na oyo otalisi ngai na moni vraiment ke oza moninga mabe makasi parce que mamu to lobi eza ngamo konde kolo mwana wana bo moni ndenge ndeko telami. Est-ce que na vie na ye aoza songi na vie na ye akotonga susu, na vie na ye akoyina lisusu, na vie na ye akosala sumakam akosala te abonga mina kombo na Yesu. Yango lisolo oyo ezaki juste une petite kaka exhortation ete ya biso yo na ngai o tozokolanda toto kolanda émission oyo tete nzamba pambola biso to batela lolemo parce que ekoko sala ka dégâts et ya makasi. Nzamba pambola biso mokolo malamu tokutani encore mbala sima bandeko mama na biso Asso TV elongo na équipe na mobimba tozali na association oyo ebengami association louange solidarité na kati ya mboka na biso ya France to soki paka na bandeko na biso ba migrants o balaka na balabala et bosenga na biso ezali ke soki boko soutenir biso na 1 euro na 2 euros et kozala malamu tozaka na compte na biso PayPal pe compte na biso ya association eza na société générale. Pourquoi to sengi bongo po to salaka café kopesaka bango petit déjeuner un week-end sur 2 donc week-end moko mibale week-end moko ya liboso et puis ya suka ya mois topesaka bango Paris café na mwa pain chocolat bolibisanga na mwa ba gâteau na mwa ba mikate soki ezali na Paris porte de la Villette kaka na libulu ya métro tozalaki na porte ya chapelle il y a de cela 3 ou 4 ans balongolaki bato côté kuna po ekomaki salité toke na Aubervilliers balongoli bango lisusu là maintenant toza na porte de la Villette kaka devant la police donc toza wana opa monika ko kosunga biso tozalaka wana premier samedi à mois na 8h 10h30
troisième samedi à moi aussi na 8h20 ti 10h31 beaucoup pour soutenir biso au pas moi ne loko ko pesa et lamba sapatu nini ozo ko traîner bo bengi biso na numéro eza toujours là na page na biso ya muto ko yamba biso pour na ko récupérer biloko wana tosungana poto yebi lobité Nzambe apambola biso encore et encore hein. Abonnez-vous et partagez page ya Asso TV Maman Nabiso Nabino. À très bientôt. Lolemo. Tobatela lolemo. Maman So. Ono la senga. Mama So yale mbakate. Naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake Maman So, ono la senga. Mama So ale mbakate naba migrant na ye. Atana hiver. Atama nini ale mbake